Il y a d'unité au ça acte on a pour muto asali mabe à niveau on a la loi premièrement donc ministère public et a le droit au fond d'ailleurs porter plainte à acte à Pozaki et puis de moi si oya sali réputation oya moi si bolumbu na dans la public à la famille et puis mobile na premièrement donc alors et puis aza mobile na za homme député aza homme politique non ouais donc faut ba moi valeur ya mobile na et puis sanction là dedans alors la CP na justice on a été ba bande ba revoir un peu ba acte ba bande doit sanctionner bena ba kanga ki a fraganté mutu bakanga fragant ezali gouverner na biso ya Congo central ya yende la normal pour tout le monde policier aye akangiye ils ont te confirmer que c'est sur la fragant délit mais ya wata non limité na ndenga justice ça ki musala a tient na prison moi quelques minutes à se retrouver qu'il a été ça le côté innocent c'est ça bon soka c'est le kwana za moi si moi déjà mais ça makambona yango a continuer toujours ça elo kwana babi ko luka mwasi ya kitoko te mais luka le mwasi ya malamu bango ba pona basi ya kitoko yango baso ko tomber toujours na ba désordre ça na ba Facebook na ba Snapchat c'est que grave vidéo ane bando le kan direct na ba Snapchat wana to na ba leki bagoma kota réseaux sociaux zoba parce que yo lek ça ba zoba bango na Snapchat du côté sextape to tchanga part mais gouvernement il fallait à censurer il fallait ba kangaye pour aller qui sextape en direct na Snapchat bana mike bazara ba abonné na e pour Star il fallait ba kanga liberté provisoire c'est dit à quoi pourtant bon peut ça me liberté provisoire faut ça na Cosmo on a cause yani bon c'est liberté provisoire à 100 000 nous te non et le moment te maman liberté provisoire eza ya solo ke oza mwasa libala pourquoi ça axe wana mwasa libala tangi mwasa libala faut na mobile no za na ndako mwasa libala mwasa za respecter mwasa libala za femme morte za famille boko ça ba buzoba wana te o pesa mobile no valeur te bako monter pe eloko moko boye po bakwesaka wata to monango mambe bele on ne to kondima ba makambo eleka eza pena ke soda akangi mutu na kata pale ba braquer wana mais iwata eza ba image donc bakoza pe image moko boye ba monter bakotika ka po bakata mutu awata donc eza ranango. Bonjour chers internautes, bonjour na abonné na biso nyonso ya chaîne na biso Ciel News TV officiel. Ndé na bisaka bino ke bozala jamais déçu. Tokitaki sur le terrain na makambu oyo elobela e makambu oyo komela ki musicien na biso Héritier Wata. Bomoni ndenge nini elekaki donc bozala toujours branché to na laksa bino neni makambango ezalaki pe na salaki micro balade na sala micro baladeur na ngai pona makambo ndenge lekanaki pe na zui ba amoureux de la bonne musique ba lobby ba o bazali ba fan ya Héritier Wata ba koloba donc bozala toujours branché na otikela bino bolandango ka sikoyo donc. Bonjour Ndeko. Ouais, bonjour. Oui, papa, tout le monde a un couple, c'est ce combo na yo. Mon Hervé. Hervé nani? Masamba. Oui, tout le monde a un commune. Tu as une commune en Ngirangira.
Oui, tout le monde a vu na bino ya bana commune Ngirengir par rapport ya news oyo eza ko s'est passé ya héritier wata oyo a sali ba n'importe quoi na mwasi ya mutu. Avis na yo eza nini en tant que jeune? Bon, en tant que jeune, non, normalement pour nanga eza mabe mais et cause ça non peu logique, et cause ça non peu normal. Et cause ça normal ni par rapport à moi dans mon auto vivre et le réseau salima on zamba à permettre salima c'est que trouvons ça normal malgré ma bénan. Tu trouves normal comment? Parce que tout le monde qui est déjà ma bé, tu trouves normal nandeni. Bon, na rolo bani. Je manque même les mots à dire parce que negdo mondena na bisi oke o ezo salema na monde oyo nzambe akeli comme ka permettre ngo ezala ndenge ezaleli laki donc yaka normal pour na ngai. La monyo c'est vraiment fan ya wata. Nga pena fan oya fan direct. Donc yango ko démentir ma be na été. Si on a demandé, donc si on a l'homme à ben que maman na tika soufana watate. Ok, merci. Ouais. Bonjour Ndeko. Bonjour. Oui, comment on a? Comment on a la population? Oui, tout le monde a commune Ngirengir. Est-ce que quoi ça biso loko s'est passé pour na musicien na biso héritier Watanabe? Ou quoi ça biso vie na wezani? Bon, héritier sali sex step, mutuno ça ana droit ya ça la ba posana. Mais c'est comme du point de vue que au sambusa mutu ande comme mabe. En tout cas, place wana bena wata ki tembe na o gafe. O gafe o sambusi mwana mwasi ya bato. So pe mwana mwasi wana muta sambusi yo yepa gafe sambusi yo. Mais eza désert na bana yepa yeba na mwana mwasi. Eloka sai mwana bata mwasi yepe mwana mwasi ekomela ye. O kinit kun fire kun. Tout se paie ici bas. Yo zui mwana bata mwasi so une vidéo publiée. Yepe mwana mwasi soki ritiana soki atazaka na poto. Yepa ko za kwanga ba ko publier. O kisasa fo ebara. Sko toyoka keke bakanga kiye na prison ya Makala, soudain toyoka suki bapesi liberté provisoire. Sko yo par rapport ya wana olobini na gouvernement na biso. Mboka na biso ya mikate wana eba na onde ya bandakala. Kongo na biso buzoba po ben sanité ya bongo ya star. Ya mutu mo fait ba sanctionner makasi po ya eba ni comprendre bango ba image. Bango ba loka ba personne influente na mboko. Eloka sali wana ya mama na deza. Bana mike ba hotel lango ba petit dimi bazara ba abonné na bango na Instagram na ba Facebook na ba Snapchat. C'est que grave vidéo ane bando le kan direct na ba Snapchat wana to na ba leki ba goma kota réseaux sociaux zoba. Parce que yo lex ba buzoba bango na Snapchat. Du côté sex step to tchanga part mais gouvernement il fallait à censurer, il fallait ba kangae pour aller qui sex step en direct na Snapchat. Bana mike bazara ba abonné na e pour za star. Il fallait ba kangae liberté provisoire c'est dit à quoi? Pourtant, on peut faire une liberté provisoire. Il faut que Cosmo, il y a cause de on peut liberté provisoire. À 100 000 ans, nous tenons et là, au moins, on a liberté provisoire. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Oui, papa Kumbonani. Comment on a Mister Vouvou? Dans Bisso, artiste dans l'Académie des Beaux-Arts. Bisso. Bon, pour exemple, surtout avis na yo na marambo e komelinde de kona biso héritier Watanabe au monya ondeni. Obi po bozana posa boye ba makambo oye komeli to makambo oye nda sali. Bon makambo oye sali. Soki oye sali dans une fois déjà vidéo ne se retrouver na ba site pornographique to bien XX vidéo. Donc wana bana mike ba mo kota ba site wana yo héritier étant que musicien face na yo na makambo sali komi eke ko se retrouver na site wana za jani. Donc c'est qui dans notre rôle ba ça déjà pornographie c'est qui donc ce n'est pas bien. Et ça bien été pour naïe tant que star et puis et ça clair dans la vidéo on a moi ça nando bané arrête de filmer. Alors ben arrête de filmer dans ça ça li maramna sentiment à ça longo oh c'est peli ça qui tu éviter ce que ça longo pour na nini mais donc c'est pas bien. Et ça bien été marambo ça li adam tout monde faut pas sanctionner. Siko lobi nini pour na gouvernement na biso pour bakanga qui est déjà na prison centrale ya Makala et puis ba PCA liberté provisoire lobi nini. Ah. Est-ce que bakanga qui est solo? Donc bah preuve exact vraiment qu'il y a beaucoup de côté na prison Makala. Eza. Bon, information est circulée qu'il a été arrêté. Voilà ndimité pour ce cas d'arrêter ta liberté provisoire il faut continuer na Makala. Ba coach lelo na pas conseil liberté provisoire lo ba pesio. Et buzoba le gouvernement est incapable. Vu qu'il y a na pouvoir eza place mbenga abeta to lo sope muluba donc to lo baneni ba tiki na bango
aza na ye na baparapluie makambo asali ekende epa ite nga soki babi à ce qui paraît femme wana basalaki ne video wana aza femme mariée. Oui, c'est une femme mariée. Moto aza déjà marié to sunde totangi balwa na bani na badi commandement uta Bible batango batango ke coucher na moi sa bato libala eza masumu nenga bonga da premièrement c'est lisumu deuxièmement buki mibeko da eza bien te wata za na mpoka abimina moi sa wata libala mpoka da basi no so mana wata na micho bango pe wazi mpoka da coucher na moi sa bato libala elobe lo côté mobile na éviter na mobile yango pe sika za c'est que bango na bango bato ba jeune nga net nga moi na nga vraiment na la tie lopete yo na etombe vraiment na okuta yo da bien te na vidéo wana na moni ke olala moi na nga lokuta mabete ngala mungala na boma poso na gouvernement na biso so to keto kangisa bo bima na okaka tango bima na munu bongo sanga bien te ya ndiro linga point Ok, merci beaucoup. Merci. Ok. Bonjour. Bonjour maman. Oui papa, naena solo na bino mkia popo ya makambo ezoleka o ekomeli ndeko na biso héritier wata. Avi na weza ndeni papa. Bon, premièrement pour ngai na lobaki wata na be agafe. Kozala ko publier image ya moi sito na muyomo premièrement mobali ozo salir réputation na commune sana nzoto na yobo devant public et ça acte mo posé dans yamabe et puis de deux na lobaki à respecter ba maman te pour ba maman ba sala pour biso to zala dans ce yo okomo la ça dans nzoto maman na la télé na ba réseaux sociaux ba ni dans quelque part on négliger au saboter ba maman valeur on no alors watana be pina à agir mabe donc l'État va disposer c'est 5 sanctionner alors il faut sanctionner jusqu'à ce que et au et donc azabna sanctionner azabna puni afin que a raisonner bien. Mais il paraît que bakanga qui est na prison centrale ya Makala et puis ba tiki na bangoye ba pesi liberté provisoire au moni ondeni eza ya dignité ça acte wana po muto asali mabe à niveau na la loi premièrement donc ministère public et a le droit au fond d'ailleurs porter plainte en acte à Posaki et puis de moi si oya sali réputation oya moi si bolumbu na la public à la famille et puis mobile na premièrement donc alors et puis aza mobile na za homme député aza homme politique non ouais donc faut ba moi valeur ya mobile na et puis sanction là dedans alors la CP na justice wana te ba bande ba revoir un peu ba acte ba bande ba sanctionner bena ayo ka bena mba na justice pour droit état de droit ngoto monyo au salim bébandé et puis battu en prison quand le même jour au bimi soit bon c'est pas bimi c'est pas na habité mais na au bimi dans l'état bina photo zonga quand bon gouvernement quand oui 10 mois 11 mois pendant ça maman pardon ya ngote donc yo moni makambana wata Salomon yo mabe donc ils ont mabe non méchant bina faute et bina mabe ya café what au café dans ce là na pas bina champion da kabika au café agafe bena c'est yo fana wata te tina fana ting na ba musique abeta ye abenga triple A chama ika yo ka ndula nti abeta dega abeta bena ba soma kasi me agafe nde so agafe fo opinion ye ko conseil ni no pesi na ba o batikali conseil na lobaka ke ba o batikali moi si ça jouer te dans so moi si faut e baka o garder valeur na donc faut battre la moi si bangonde ba sala ke po biso lobito comme ba papa. Dans ce bien mi papa pour moi si moi zalaki il faut respecter ma maman ba batmo d'ailleurs au pesa ba valeur à chaque fois à tout moment faut pesa ba valeur na maman. Bonjour maman. Et papa kombona ni comme na bala ki élément oui papa za na commune ngiringira tumto yeba avina bino ba na ngiringi eza nini pour na makambo ekomeli artiste musicien héritier watanabe bon pour na ngai premièrement selon ngai wata innocent parce que ba image montée pesa laka wata aza artiste mo aza reconnu na le monde entier parce que beta voyagera trop akolinga te premièrement moun sana nous bolumbu na en public pour réseaux sociaux les comment sur ta publier photo les lo amuto tout fois mon yango akolinga te a salir réputation na ya nzoto na dede bakanga ki afraganté mutu bakanga fragant ezali gouverner na biso ya Congo central ya yende la normal pour tout le monde policier aye akangiye on te confirmer que c'est sur la fragant délit mais ya wata non limité na ndenga justice ça qui musala a tient na prison moi quelques minutes à se retrouver qu'il a été le côté innocent
C'est ça. Enfin, mais ma vidéo est qui moi ça filmé donc c'est comme si que moi ça est qui a filmé et puis à s'entêter à tiens on na net comment. Bon, ce que ça bongo qui passe que Wata linga a sali réputation ya nzoto na ye. Parce que nga kolinga tina na moi si mon boye dès que na filmé imagine le bana bomba na téléphone na eza caché. Na go publier ngote bongo parce que tu l'as dit nana mettre avocat na ye azui image mo ba montant sur place ya zaki nan image mo ba montant sur place mta mega ba ti bien mais azui moi j'ai montant donc ati maman na moi si alors c'est on na habité ngai parce que image yo bien habité papa na bien ngote donc comment fait-il comment boye mtakala boye c'est ça donc mundela za bilo mo ko sala mikolo mtako za la boye basi bilambo alongoli batikeni c'est ça nous on est tout le monde pour ça qui pena fragant pena ba kanga wata boye yanga non ndima c'est le moment que ça un montage c'est montage ton ndimi ngote pour tout le monde ba image musu pas wana za ba image musu o ya kala donc ba image tout ba linga bon wata conseil na pesa azama ele eza pe ba fait na ya ba leader musu ba sali ba je parce que ba mona ke ya sa yembi nga trop moto na tembe so ki tembe ona ya cha contre mikolo donc yango moni ba compter pour total ba image mususu ya MG30 na kata concert boye takane monana hein maman ba image mo MG30 ba ta jeep mo boye pasuka a boye entre na Kenya image boye yo ni mabena boye sali réputation ya nzoto na télé na média boye jamais. Oui, tout ça toujours à la commune à Ngiringiri, toujours continuer toujours que tout n'a pas vie à population, donc il y a ba fanatique qui a hérité watanabe quoi. Donc il y a wanande nazo zwape moko o azali fanya héritier na pour ça na pembe na eto sola naie concernant makambo. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui papa, kombo nani? Ouais, kombo nanga Jansi Kassa. Oui papa, depuis un certain temps, qui m'a ramouré, c'est passé que c'est comme si Wata a salé réputation, il y a femme mariée, moko, et on tourne papa vit na wezani na makambwana. Bon, pour nanga na lingna lo baboy. Premièrement, Wata azana na bana. Wata azana bana azana ndaku na azana famille na ye. Est-ce que muto azana famille na ye akoluka alakisa bolumbu na ende wana famille mo na bana ne ba mona. Donc nandimi on penate pour ngai eza ba image mo bo eza ba vidéo mo bo monter pour vite ça mokile koma nango ba ko monter pe eloko moko boye po ba ko isaka Wata to monango mambe bele on ne to ko ndima ba makambo eleka o eza pena ke soda akangi mutu na kata pale ba braquer wana mais Wata eza ba image donc ba ko za pe image moko boye ba monter ba ko tika ka po ba kata mutu a Wata donc eza nango donc pour na eza montage pour na ngai vraiment na rondi mango te po Wata azana na bana na ndaku na ye azana na bana na ndaku na ye soki batu musu ba monyango bongo bana na ye na ndimite na mayela Wata bonde na yebele héritier na ndimite akosala eloko nde wana pour na nga vraiment eza ba image moko boye na ondi mango ta mukete donc eza ka ba biloko moko boye ba olinga ba koisa Wata mais conseil na nga eza ke Wata continuer musala na automoni justice ça musala na so justice abimisi c'est que justice pas ça musala na papa Fachi alobi touro yo justice ezala ya solo donc justice o ba ça musala so ba bimisi héritier ya solo donc na limite pour na ngai vraiment héritier ko ça ba bêtise wana po abimisa ngo na TV abimisa ngo na bato ba mona ngo bana na ye bazotala bandeko na ye bazotala donc nandimi yango te pour ngai. Siko papa mais moi ça bande ko réclamer que Wata a filmé. Est-ce que nyonso wana papa yo moni okara que eza montage? Non maman, héritier Wata za leader, aza artiste. Héritier Wata za leader. Moi si wana so ba lo ba kazo filmer ba image, ozo ba image. Siko est-ce que Wata hier ozo image wana a gardon na téléphone na e Wata za kana moi si na ndaku. Héritier Wata to ebi za kana mama na ndaku. Donc la limite pena que Wata goza na ba image wana na na téléphone na ye pose la ke pour moi si na simba ka téléphone wana aza moi si na ya ndako bana na ye bazaka donc la limite pena bêtise wana pona nga donc on dit mango kutata mukete donc Wata ko sa makambo wana te pona nga vraiment na on dit mango te mama donc ba continuer masomo mususu Wata leader ba tikaye asa musana na ye
donc so chance epesamela ebatika ya moto na tembe ya na musique so alobika ya moto na tembe esani faut bofine kaka. Ah non, pour arrêter maman. Ok, merci beaucoup. Bonjour Ndeko. Oui, bonjour maman. Oui, papa, toza na marché ya Bayaka. Oui. Kombo na nani? Kombo na Eric. Oui, ya Eric, tolingi to sola na omukie pona makambo o ekomeli héritier Watanabe. Pour ces arguments non pona makambo wana otuva ondeni. Vraiment, eza mawa. Artiste monene le roi héritier. Na ndenge mokili yebele ndenge Congo to kumbeli charge héritier to lingela rae. To reje mo mona ba bêtise modèle ana. Eza soni makasi. Alors, tu habites sur les qui vont les passer na mais na ba image biso to na ba téléphone to mona eza ndere en réalité zaye. Mais pour ni ba bêtise modèle ana ko se répéter bo oza désinfecter ba libosote. Alors amiyeba na oya zali. Amiyeba na kombo na titre oya zali. Surtout au ban Congo ba kumbara. Et la propreté. Papa le bio est la deuxième fois c'est que déjà ça la soit leur mot ya bongo. Moi j'ai circulé déjà aux amis balé ma téléphone les atterré ba montage. La téléphone nga zami balé héritier. Aux amis balé, on a yebi aux amis balé. Yam bal bosota. Alors c'est que habitude na bientôt tous album. Mi démon, mi ange. Mais les autres pas vendre modèle. Mais na regarder ne lo moko. On regrette ne lo ni. Parce que ici c'est mboka monsieur c'est musa na moté. Na ndeni. Na Arthur Samaki, il faut un coupable. Mais bakanga qui est puis ba pese liberté provisoire. Tu es ici c'est mboka msune kinda. Ninga bongo affaire héritier Cécile. Otiko yo ratege bakate héritier 6 mois de pousa zonga pousa makala. Et ça maté. Et Cécile. Yelo na regarder mingi après justice mboka on comprend que bien institution mboka ezali mais justice ndeza te. Mais toi déjà na acquis de droit. Malheureusement tu es bi Congo. Ngano tu es bi Congo malam. Tu es bi comment Congo magamotambola. Affaire héritier Cécile non. To bossa na mamoka ngamana. Donc justice n'est pas gaffé. Donc yo la sakene za na liberté héritier Sili nango pona eba okanga na bon été. Si les activités na une saison normale normal coup tu as juste en plein hein. Parce que partout les combo héritier sur l'héritier bêta mais juste en plein 100%. Comme conseil pour na ba maman pour na basi oyo basi pour ba s'emporter na makambwana au petit conseil ni. Bandeko basi faut ba miyeba. Eza soni marasi parce que moi exemple rozo ya sier na biso mo pas les gars trop na ba télé bo Isisel. Yebe sous notre ba jara ba imanjo alors eza soni pour na ba congolais. Quelque part bodo fingi s'appelle peuple congolais moi valeur ba pesa biso bana dignité les okita. Donc bandeko basi toyeba quelque soit ba auto zali ba misère to salara toyeba ni no sala. Maramba boza propreté surtout moi surtout le roi. Atanga na mbongo na bale na kitoko na ba événement jamais. Merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour Ndeko. Bonjour maman. Papa toyeba atuza. Ah, toza na commune Ngiri na marché Bayaka. Oui, kombo nani? Bon, kombo na ngai Eli Boss. Oui, papa, tolingi toyeba eloko nini ekomeli héritier Watanabe et puis ba news moko c'est passé c'est comme si que héritier a abusé moi si abatu yo lobini na makambo wana. Ah, abusé ndenga nini? Ye moko moi ça témoigner héritier mbali na nga to botene moi la moko. Ah, abusé ndenga nini? C'est vrai. Oui, on est bien bon à parler ko. Eza makambo yaka banya basenzaka leader touche. Basenzaka leader touche na leader bo zo beta o sakana te. Yango masalika leader wa je wana mena mo le kaka nango. Ba rendre compte à Tisuka. Ya makambo le kaka nango. Ah, leader biso to lingeka bongo. Ah, ça doit ça te to lingeka bongo. Donc yo sepele na makambo héritier sali. Asali ni. Asali. Mais avec ses réputations ya femme mariée, mais moi soit na za femme mariée. Et tout tika makambo wana maman. Eza bolingo na bango, basaka makambo na bango. Soki ozwi eloko mutu oke publier yango po olia so ba mbongo na yo. Te ba je wana tu. Ba ja to yebi yango. Ba tika lia sa musane kitoko. So dem ta longo na okasa na bino, agesa karena o tika ye asa makambo na ye. Ete bo na yo sa ye bakali. Te batika leader mo kondi asa makambo na ye. Mais quand même moi seul le bien na parquet que ba botane mais na ba image abandé ko lo ba héritier a filmé te c'est que mon que on za ki bien te. Bongo ba image on za lelo. Eza lo akalati.
Muto nde asali ba je wana informaticien wana yende fo ba kangaye. Po asali nde star munyo na moko na biso. Na pa bote bino bako sepera na ngote bako misaka mabongo te za mama bolingo sala makana ngo. Metongo yo ba tikelo chombo ozo profito sa ba bêtise ozo sali nde artiste. Muto abongo il faut se connaître bo kangaye. Bino media bako sepera na makambo wana te. Tant artiste mi amabe un technicien a ba image pas wa ta ke publier yango po ya ba mongo na e pa leader songolo moko boye po se pesa eza mabe biso ba fana wa ta surtout base na bumbu to sepele loko wana ti to sepele loko mukete. OK, merci beaucoup ba fana wa ta base na bumbu donc ba sepele na marambo wana te. D'accord, merci, au revoir. Oui. Kande baloba ke TV za radio T donc TV za ndebilili a toza na marché central ya bayaka to continuer toujours na faire o ya wata ndesiko to kiti sur le terrain to solola na ba fanya héritier watanable ba bisa biso mambango eleka ndenini donc eze solo to eze lukuta nde wana opusa na pembe na sola na ndeko mo. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kolongola chapeau s'il te plaît. Kombo nani? Kombo nani? Dieu. Oui ndeko. Toyeki ke héritier watanabe maramo ekomeli toyebi te est-ce que c'est vrai ou bien c'est lukuta ke abusé na mwasi ya baza femme mariée omoni yango ndeni? Ah, ya normal. Ya mwasi azala kuna. Est-ce que mwasi wakokangi na makasi? T'es soit ce commune de grands na c'est que d'abord yo kana banda kala. C'est que via wata. To via mwasi wana c'est qu'il faut batika bango. Batika bango par rapport à ndeni parce que lo wata sali babi keza mabe. Na pesi plainte. Na pesi plainte ya pas l'état mututa. Ya ndenge l'état ndem te kangi par rapport à acte wana. Bo kende tu muta pesi plainte. Il faut batika. Donc yo moni nango eza bien mambo ekomie. Ah ya normal. Donc pourquoi ça la non? Ah ya facile ça la ngo na mutu nyonso tout. Merci beaucoup. Bonjour Ndeko. Bonjour. Oui, c'est Kombo nani? C'est Fabrice Kwema Kibwila. Oui, on a appris que héritier Watanabe a abusé na femme mariée pour na yo trouver mambango ndeni. Ah bon. Il y a justement un dossier moko très très difficile. D'abord, il y a honte pour l'héritier, il y a grande star qui est supposé d'abord une autre yemoko. Ça fait honte. C'est plus de maintenant. Maintenant et puis on a ma famille dans les réseaux sociaux, on partout dans le monde qui héritier a supposé une autre star devant monde. Il y a bien la chance moroté. Et puis là moi je suis là on dit magi ko sale lo voilà. Les amis de dossier très bizarre. Donc conseil au PC la base oyo ba courir après ba musicien pour na osala maramo eza engine. Bon, pour la base conseil bani dans les lotés, conseil bani depuis kala. Et puis femme mariée, bazala ba conseiller na bango. Ba parrain bazali, ba marin bazali. Bon, so conseil lo wana za moi si mo déjà mais ça na makambona. Yango a continuer toujours conseil lo wana. Ba bi ko luka moi c'est kitoko te, mais luka le moi c'est mala, ya malamu. Bango ba pona basi ya kitoko. Yango ba so ko tomber toujours na ba désordre. Ça va, merci. Tu veux continuer toujours ndé to poussa nous muke pembeni ya maman na biso azoteka mais aza maman o aza vraiment respectueuse yango to poussa ni pembeni na eto sola na e makambo sur ezandeni. Bonjour maman. Bonjour maman. Maman, oza na bana? Na bana. Oui maman, et nous o ekomeli héritier qui est abusé na femme mariée pour na yo o trouva ngondeni maman. Ah, na trouva ngo ya bien te. Eza bien te pour nani? Bon sikoyo mwasa libala osa acte na poani. Soko eza ya solo ke oza mwasa libala. Pourquoi osa kosa acte wana? Mwasa libala tangi mwasa libala foza na mobile noza na ndako, mwasa libala mwasa za respecter. Mwasa libala za femme morte za famille boko sa babuzoba wana te, opesa mobile no valeur te. Ko conseil nini opesi pona basi ya mabala pe ba o bazo sala bo. Bazo mayele. Oye komeli fi wana lope ko komela ba misusu. On a nya lo bakande si wana. Merci beaucoup. Siko mama pona wata lobi nini pe omonya ondeni pona wata. Pona wata na lingage makasi me tondima kite me lokwa batiki ye nzamba sunga ka nzamba batela ye. Asa soka saila kiango asaila ngo lisute. Merci na bino nyonso balandi na ngai nyonso ya émission na biso na chaîne na biso ya Ciel News TV officiel.
bomonaki ndenge nini makambo yango elekaki bomonaki ndenge nini nasalaki descente sur terrain mpona makambo oyo ekomelaki artiste na biso Héritier Watanabe bomonaki ndenge nini bafani na ye mosusu bacontestaki makambo yango mosusu bazalaki pour ye bozalaki wana bozalaki branché merci na bino nyonso ndenge bolandaki et puis oyo ekomeli musicien na biso Héritier Watanabe nazopesa conseil epai na ye soki vraiment osalelaki yango otika soki mpe eza te nde balobi ke eza montage papa donc esala pasi te mais to encourage toujours na musique na yo oyo ekomeli yo elembisa yo te epesa yo toujours makasi ya kokende liboso et puis bino bato bosalelaka yango toyebi bino bosalela yango boza ebele bosalela yango misu boza na ya kobombama bosepe na malere ya moninga mais botika mpo eza yango lokumu te kwa donc ematisi nango bino te etomboli nango bino na eloko moko te donc tosala na mabe te donc totika oyo asala eloko wana vraiment totika et puis là je salue je dis un grand merci à mon boss madame Vanessa napesi yo mbote mingi esika ezali et à mon cordeau gaulois donc musala toujours donc ezanga toujours votre humble servante Christelle Komo nazo continuer toujours donc je vous remercie beaucoup na bino bolanda kibiso je salue Dieu Mbilili donc merci beaucoup Jonathan Wanga donc je vous aime tous au revoir et à la prochaine. Yaya soki bato ya mokili bazako binela bango bazako kumisa bango yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye oya sala ya minene na bomoi na nga tikisanga mabe achanja bomoi na nga lolenge ya kozala nga sae abongola bomoi na nga o yesu yo Atamasumu nanga ekomi lokola ngola Zambe na bomboye Yondo nimisa kanga Peyo petola kangai Tina nini Natika nzela na yo Akolanda seyo Kinosuka ya bomboy nanga Sunga bomboy nanga yawe Tambusanga na nzela ya semo Yona papa bozali moko Salete yona ngai tokoma moko Nazala mukanda yokoma makomi Na luyembo nanga bato basuwa bomo Na biloko yonde mungwa yopesanga saveur Yosi yanga rivière papa inondenga Daikoni yo moto papa pelisanga Ozamba ineve na pusa papa sulajenga Mwana mpate Alléluia nzambe na fomo Kembo nanga C'est toi Seigneur.
kati ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kati nelanga na yo we yo ndo opesaka nga bilei ya molimo kolo ya mosunyeza ya bamba ya molimo yango babengi liloba na yo shila bomikitisa lelo yo nzamba tombola bino yawe na bala ya maye lipata na nkembo Moi